Nazomona bango te boso na zana programme na bango ndenge ni. Na zana programme na bango ndenge ni. Kaka lobi mercredi nazi tango mwana ye na corps lobi mercredi na yi nazi ba mwana zip sanga papa samedi ozala mortel et dimanche ba kundi corps. Oh, sans famille. En tout cas l'artiste bango bazi mira esa mwana na bango en tout cas basta la ndenge ba bien. Nous na kosala te yango tina vandi awa en tout cas bana nga ba artiste na regretter pona bino et nzamba pambola bino mira saki muninga na bino menga papa na bino ko décevoir ngai mbutu ekoti entre famille ya Miraesa na ba comédien quand de tomona soki comédien mboka na biso akufi ezala kaka boye mbutu ekota kaka entre famille na ba comédien. Alors toyebaki ke corps ya Miraesa c'était prévu et bimanango depuis samedi ya lobby. Alors ebimaki lisusu te Gabriel Bolembo alobi ke ebimaki te contenu ya ba francophonie ba fali ba faire ba robeta en tout cas mbouteage Rosala Miraesa aolela ma vraiment kitoko te bango pe ba comédien pe bazwa ki bazui ba raison na ndenge na bango. Alors koto pe famille ya Miraesa bazo déclarer que bayebi makambo wana te ba puisque bango ka directement pourquoi bosa makambo lokola ba bébé mokobwe. Alors lelo chez X Botela TV tozo yeba eloko nini o ezo sala ki famille ya Miraesa na ba comédien ba yokana te. D'abord na otela bino na Gabriel Bolembo boyoka ye moko ndenge azo pesa information pour na sortie à corps. Alors tokolanda mususu sima ceux que zambano ya liboso koti na chaîne na biso au s'abonner au commenter au liker au partager au aimer ba vidéo na biso et au sala malamu mito kana Tantine Gabi après tokoyoka ndeko ya Miraesa. En tout cas ndeko ya Miraesa apesi mawana makambo alobi pona papa Koba na papa Tsakala ba comédien mboka na biso izaka passe nzambaza na bino elongo tolanda. Moi par contre ça esalami awa pona mbuto na nini pona ba francophonie oyo donc bazokanga banzela ezaki bazokanga pena banzela bazobeta libaku te même alobi Angola totindela ndango botindela bango kuna donc basi bavandi bazozela biso donc maintenant ici après atindela bango on finit avec la salle nous allons l'harmonie là-bas. Yeah, donc ici ça Gabriel. Donc banzela ba ukanga ba bloquer ba banzela mususu. To monde to sala te Miraesa fa akunda ma bien. To lela eki to lela ko banga te na ko lenga te. Vous comprenez? Ba fali ba robeta ba wera ba banani ba robeta donc to moni ba faire et vous allez vraiment embouteillage à ma casse. To préférer to tana biso na semaine. So le ki salobi to tana na semaine. Ato kunde ki to sala bien to sala bien. Donc on kunda mercredi. Donc on a la mardi mercredi. Tous à la l'aise. Yeah. Ça va. Bandeko wana touti kolanda eza Gabriel Bolembo ya Gabi tumba mena kolanda ya Gabi en tout cas eloko alobi eza nango mabete. Corps ya Miraesa elingaki ebima samedi ya lobby samedi wana en tout cas lelo dimanche to ebike eza clôture ya francophonie ba makambe kozala ebele donc vraiment actuel fallait ezala samedi corps ya Miraesa ebima dimanche ba kundambala moko mais vraiment actuel wana elinga kozala nango bien lelo siko dimanche elinga kozala embouteillage parce que fali a robeta na francophonie faire a robeta lelo eza clôture ya francophonie donc ekozala vraiment embouteillage ya makasi. Alors ba raisonner kitoko ba raisonner bien na sens que babi misakor ya Miraesa baza na embouteillage moya okiko kunde kozala te moya osala boye kozala te et puis batu pena ba olela Miraesa malamu mingi tipo batu mususu ba ko préférer ba ke na bango stade batu mususu ba ko préférer ba ya kolela na batu bazolela donc et ozala vraiment catastrophe. Alors yango ba jija ki bon ba pousser yango mardi mais pas si ka keza ki po ba informer ki famille ya Miraesa te. De famille ya Miraesa ba ebite ke corps ebima samedi ba yoki kaka 42 ba yoki bo uti koyoka papa na ya lobby do ba informer do ba yoki ngo kaka ke batuni bango te directement ba informer ki bango ke corps ezobima samedi déjà lokola ba comédien bazotambusa bango pe balingi bongo te. Alors na lingi natikela biso natikela bino nyonso bandeko nanga toyoka nanu ndeko ya Miraesa
ndeko ya Miraesa o autaki na corps depuis ni Luanda ti aye nango na kini bo babebana kina ba papa Koba. En tout cas famille ya Miraesa baza vraiment déçu pour na ba comédien. Donc famille ya Miraesa baza vraiment déçu pour na ba comédien. Toti lanzo ti la bino tolanda ndeko ya Miraesa bandeko nanga mbote na bino esika nyonso o bozali mbote na bino esika nyonso oyo ezwami bino kande to yebisaka bino soki ezambala no ya liboso otombe na XL Botelo TV o s'abonner o commenter o liker o partager et o sala malamu mingi ba j'aime na bino to lingarango ba commentaire na bino ba conseil na bino surtout et sala biso malamu mingi. Alors toti la nazo ti la bino tolanda ndeko ya Miraesa na bokebi nyonso. Merci. Quel niveau d'artiste? Donc, na comprendre que na comprendre que bon ngana kuna ibi ba niveau des études na bangote na critiquer bangote mais na so présenter kaka donc souci na ngai kaka ne loko basali. Eza ya koyinda famille ya Miraesa contre ba comédien. Bandeko ya Miraesa balobi ba comédien mboka na biso batanga te par rapport ya agissement na bango na matanga ya Miraesa. Kongo na biso ezala kaboe soki comédien akufi ba comédien na biso ba mema kangambo soki comédien akufi façon ba comédien na biso ba agissement na bango façon ezala ka ba comprendre ka te ba makambo bota kaka ebele. Alors toyebaka te problème ezaka na ba famille to problème ezalaka na ba comédien na biso to ndenge nini. Problème ezalaka na ba famille o bakufelaka comédien to problème ezalaka na famille artistique. Lelo to luka to sola nano muke chez XL Botelo TV. Alors biso nyonso toyebi ke corps Miraesa c'était prévu ebima lobby samedi. Donc lobby c'était prévu pendant lobby samedi veille mortuelle sale makambo nyonso ba bimisa corps bakundaka ndenge ezalaka. Mais esimbaki lisusu te famille ya Miraesa na ba comédien bayokani te. Ba comédien ya Angola basalaki organisation na bango très bien, basorganisaki malgré bayibaki bambongo bamisu bambongo emonanaki te, mais quand même basalaki o esengelaki basala balibéraki corps ya Miraesa eyaki Congo. Corps ya Miraesa etambolaki na ndeko ya Miraesa. Donc muto bande kotambola partout pona kolekisa corps ya Miraesa. Ndeko ya Miraesa ya mobali yende mutayaki na corps ti abimisi corps ti na Kisasa. Mais chose grave esika makambo ebandaki tangu kaka bakomi na kini bakomi na lufu kokita corps ya Miraesa tangu komaki na lufu bakomédien baluaki Corbillard. Baluaki Corbillard oyo ekozwa bango corps ya Miraesa depuis lufu ti na cinquantenaire. Ndeko ya Miraesa propre azalaki ye mutakumbaki corps, ye mutamemaki corps, ye mutavandaki pembeni ya corps ayaki na mwana na ye. Ale kokoma o ba comédien bakomaki kokoma o ba comédien bakomaki na lufu ekreaki mwa problème tangu ndeko ya Miraesa lingaki avana na Corbillard poto yebi biso nyonso muto ayaka na corps aye na corps il faut komisa corps ti na destination nango ayaki na corps depuis lufu avandaki pembeni ya corps aye na corps il fallait batikela ye avana pembeni ya corps akoma na corps ti na cinquantenaire po avant bakotisa corps ya Miraesa na cinquantenaire ebandaki kozela foye asigné po ye mutatamboli na corps depuis Kinshasa depuis Angola ti Kinshasa. Chose grave, ndeko ya Miraesa expliqué très bien ainsi notier la bino autaki ko expliquer très bien a komi na corps na lufu ba comédien ba monie ba balukelie ba comédien ba lobi na ye azana droite ya kovanda na esika wana ba akotisi mwana lobi botianga bopesanga ta kwe moko boye na vanda na memata mwana nanga to koma na corps ti Kinshasa boko ko sundulanga awate ba comédien ba boy ba papa Koba bazalaki wana baboyi bapapa tiakala bazalaki wana baboyi ndeko ya Miraesa kota na mutuka bango moko baye na corps ti na cinquantenaire et après temps bakomi cinquantenaire moye bakoti corps ezate esengaka fo ndeko ya Miraesa wana ye moko aya lisuko signé nde makambo ebotaki ebele nde yango boyoki ba comédien na ba famille ya Miraesa batikali koyokana te bandeko na otela bino mwa audio moko boyoka papa ya Miraesa ndenge azokoloba toyebi te
pourquoi ezalaka kaka boye, pourquoi esalemaka kaka boye soki comédien akufi bembe ya comédien bakundaka yango noki te, ebembe ya comédien ekomaka kaka oyo alobi, ekomaka kaka oyo ye oyo alobi pona nini esalemaka bongo. Est-ce que tokosala kata teke comédien akufi pe makamune pe leki na kimia ti bokunja ngo pe na kimia ezala kaka boye koto o papa Masumu ali mbongo koto o Gabriel Kutu na famille papa Koba o papa ezala kanini la famille ezala kanini ba comédien na biso ezala kanini. Pourquoi boyoka na kaka te soki muta kufi ekoma kaka makambo ebele ekoma kaka oya lobby ekoma kaka oya tieboye oya ti en tout cas eza malamu te. Eza malamu te bandeko nazotiela bino papa Miraisa toyoka ye nanu après tokozonga na analyse na biso. S'il vous plaît la famille so ezambala no ya liboso ka ndenge ezalaka donc so ezambala no ya liboso okoti na chaîne na biso o s'abonner o commenter o liker o partager ba émission na biso et o sala malamu mingi. Wana to profiter to pesa mbote na Chacha d'or Shaida donc mama Shaida na biso o to benga ka Chacha love Chacha d'or loboko ya nguya mutongi munene donc ye penza tonga kata la te na retreat na Cape Town donc topesi yo mbote esika ozali soko lingo tongisa elamba na yo ebima kitoko na Cape Town o contacter kaka Exil Botelo TV akomema yo epa ya Chacha d'or loboko nguya okotonga elamba na yo pe okosepela tokos makasi. Alors tolanda papa Miraisa et osala malamu mingi to tsaba j'aime na vidéo s'il vous plaît la famille tolanda. C'est la parole de contact le premier jour au président Masumu. À partir de deuxième jour à Luna Bango, en tout cas, ce que je sais, c'est les Kawal. Cependant, moi, tu es là comme un système de côté. S'il est là. À ta délégation. Tu es là comme ta délégation, mon frère. Bon. Mon été même, mon été. Bon. Papa. Miraisa Angola, qui ne pas faire. On a go benga le grand mobile nangai. Voilà que chaque le 10 mai. C'est un anniversaire nangai même nega avec la bande de benga papa. Bon anniversaire. En tout cas, papa n'a plus d'éléments parmi bana nangai. La paire d'éléments moko uyaleki très cher na liboto nangai. Mais l'artiste en tout cas n'a regretté. Oh, comment? Voyez pas que papa Miraisa lagi na papa na ye bazalaki ko toute la tour. Pezaki ko le batango nyonso maman Antoinette. Papa Zoro na bota zali na boum. Mais parmi bana nanga artiste nyonso tout. En tout cas n'a regretté pour na bino na station na bino. Neti bana nanga bakoko bilai nani. Bazalaki ko yawa bayebi awa. La montée depuis Miraisa Kofi. Banda Miraisa Kofi Dieu me voit. Na mona ta mwana nanga moko ya artiste ya ko consoler ngai awate. Na moni te. Kaka mwana ngai moko kuzana ye awalena mama Lena. En tout cas nzamba pambola mwana ngai bazali vraiment chaque soir fallait ko consoler na papa. Kuzana na posta na yo. Mais bana nanga batikali. Na ibité. La salle qui m'a payé, on a qu'à se présenter par papa Masumu, qui n'a li papa Miraisa n'a évité ce qui on est allé sur ces artistes. En tout cas, wana toyoki papa Miraisa azo réclamer kaka depuis mwana na ye akufa atikali ko mona ata comédien mokoti. Donc à part kaka ndenge akenda kokutana papa Masumu na ndenga do atikali ko mona comédien mokote baya ko consoler ye bazala pembe na ye balongola ye ata souci wana ba comédien pe pardon badi donc atikali komona ata ba comédien moko to yebaka te comédien soka kufi
pourquoi bato bakanisaka lokola comédien yango aza na famille te? D'abord toyebi ke ntango bakomaka bana komi comédien azosala mosala bakomaka na famille monene oyo ezali bongo famille artistique, mais il faut kobosanaka mpe te ntango comédien akufi il faut koyebaka mpe aza mpe na famille na ye oyo eza famille biologique. Alors ndenge bobandaki kolinga ndeko na bino, ndenge mpe bolinga famille na ye, ndenge mpe bokende kose représente na famille na ye kolakisa papa wana bolingo. Papa wana ayebi ke ntango azomona lokola ba Gabriel, ntango azomona lokola ba papa Koba, ntango azomona ezo rappele mwana na ye, ezo rappele ba misala mwana bandeki kosala. Mais ba comédien na biso bazalaka kaka soki baza na matanga moko, surtout soki famille bavandaka musika moye batia matanga na famille eza te ekomaka toujours ba makambo oyo ezalaka toujours. Bon toyebi te papa oyo azo réclamer est-ce que matanga Miraesa eza pa na ye te, eza pa na ye to, eza pa na ye te, mais eza ka pasi ezaka pasi soki comédien akufi, soki star mboka na biso akufi ba makambo koma kaka ebele okuna lobi okuna lobi okuna lobi ezaka vraiment malamu mingi te. Kala ezalaki ke mama Denise ayaka mama Olive ayaka na ba carton soso, mama Olive ayaka na 10 cartons soso, soki 20 cartons 50 cartons yango tomoni série wana ba comédien bakoma kokufa mingi ezalaki ba famille bazolia bandeko na bango bayebi ke ba carton ba soso koya ba carton ba biloko ekoya pona matanga. Mama Olive pe astopa na ye. Tomona ba oyo esalema na ba matanga ba pululu, tomona ba oyo esalema na ba matanga ba tebele, tomona mama Olive akitisa ba biloko na ndenga désordre. Mais ba biloko wana pe esi estopa na ngo bato bakoma koloba ke ba comédien ba famille ba comédien bakoma kolia bana na bango pona ka mama Olive ayela bango ba biloko, mais ba biloko wana nyonso mama Olive esi astopa na ye. Sikoyo tokoloba lisusu nini? Tokoloba lisusu nini? Tolela kaka Miraesa na kimia esi komi na ngumbutu esi komi koto baloba mais pona nga Gabriel Bolembo alobi na ya mabete. En tout cas ya Gabi alobi ka makambo oyo eza vraiment na nzela pokotala embouteillage oyo kozala na journée ya lelo ekosenga te vraiment balela Miraesa na mukolo ya lelo ekosimba te po bate bele ba ozala te bate bele ba okanga na ba embouteillage et risque ba kunda Miraesa 20h 21h oba wana na Congo na biso ezalaka déjà te. Donc ezaka passe la famille eza vraiment pasto de la Miraesa na kimia baku akundama na kimia molimo na epe na kimia pona baye batikali nanu na vie nzamba lola a continuer kaka na kobatela. Alors merci mingi na balandinyos ya Ixi Botelo TV. En tout cas merci na bino car ndenge to yebisaka bino se zambala no ya liboso okoti na chaîne na biso o s'abonner o commenter o liker o partager nzambalola kozanga te kobatela pe kopambola. Alors bandeko nanga ba remarque na bino ezaka bienvenue na chaîne na biso ba remarque na bino vraiment to lingaka yango malamu mingi tango tali video omoni likamba ko sala remarque ezali na place ko mona ba commentaire numéro na biso ezawana sala biso remarque na WhatsApp sala biso remarque na appel et osala kitoko makasi papa masumu de blende amemanga amemangambu na makambu ya ba comédien na biso. Merci mingi wana ezaki bongo liboso na bino Ixi Botelo TV ayela kibino analyse concernant makambo oyo ezoleka ya Miraesa. Vraiment bozala toujours branché, donc restez toujours branché sur Ixi Botelo TV ba makambo nyonso programme nyonso ndenge kore kobima ndenge kore kokundama ba VM actuel nyonso bokozo yango kaka awa chez Ixi Botelo TV. Bisous, bye.